Jambo, jambo, karibu, bonjour, mbote na biso nyonso, betwa bwe, shalom, shalom, famille Bota, bonjour, la grande communauté congolaise, jambo, les compagnons de Dada International, au rendez-vous na biso, ya mikolo na mikolo, au rendez-vous na biso, to mesana déjà na yango. Donc, merci beaucoup pour la confiance, merci pour notre soutien, merci pour la fidélité, merci pour notre attention, merci pour l'amour, merci beaucoup pour l'affection. Donc, nous ne jamais sans vous. Ce qui bino bozate, bisoupe to bozalate, en tout cas, merci beaucoup. Et le bout na biso ya lelo eza antilope ya kukauka. Donc nyama zamba ou eza antilope tout ça qui yango na ngai na mosaka. Voilà. Boule nationale ezanga kite. Voilà, merci beaucoup. Karibu kumeza et l'extrabition stop pour ça voilà tous en présentation des épices n'ebiso tous qui nandembi tomate mbuma piment vert litungulu tous na marinade na biso tous na muscade tous na poivron na biso ai na biso pe ezaki na mpanzi ndembi pe déjà to pongisa kinyama na biso pe yangoyo totaki yango déjà to fanisa yango na mai ya moto voilà nyama na biso ya zamba yango ya antilope na biso totaki yango na mai ya moto voilà toza pe na mbila na biso ngai na biso to bongisa déjà makala na biso wana tozumbila tomatisi yango na moto voilà en attendant kuna tozwa ki nyama na biso ya zamba tozwa ki yango to bandesi kokolongo na mai wana totaki to bwangi ko bongisa yango très propre là na nzungu na biso o to bongisa ki nyama na biso voilà na teki mwa mungushu njombo mona muna ina ndaka pourquoi pas na bakisa nyonso ezaka ya kukauka voilà njombo na biso ezaki na nyama na biso ya zamba et tout na zupenta na longo lango nyonso na mai wana ya moto bino mo bomoni ndenge bimisi ba nyama et bimisi ba salite voilà après na lekaki na bongisi mbisi na nyama na nga kitoko na yaki kozwa mai na bakisi po il faut kochonga na moto etoka il faut vraiment kochonga na moto etoka so che na moto etoka et bimisaka ba nyama yango nga pe na lekai na che na moto ezotoka anatanda kotona kitala mbila na biso na mona pe mbilo ngoza mbila ya kitoko tande bimisa mafuta en tout cas tona tali mbila na ngana na monki ezotoka kitoko elembaki voilà nakitisaki yango ngai na ngape koto wana tondo bilo nange ezai na moto nazo ngai na na sokoli yango bien là nazo sokola yango bien esa biso te toza na période ya mbula ba matiti na biso oyo ba légumes na biso eza na zéro makasi donc il faut ko sokola yango bien na sokola ki yango vraiment très bien là na sokola ngai na nga vraiment nazo ki tona yango après na ki kozwa ngai na nga na taki yango na nzungu na ngai po il faut na désolé il fallait na bongisa nyama na bongisa mbila na bongisa ngai poto le casco une étape spéciale muta zapete muta zangate en tout cas tous a toujours concentré na ki zo ngai na nga na matisa ki yango na moto après avoir kosukula yango bien voilà koto pe mbila na nga voilà na lekaki na kotuta yango voilà bongisa pe déjà liboka na nga wana na bongisa déjà liboka na nga mbila na ngele mbai bien mbila pe fo lemba bien po so lembi bien te et bimisaka mafuta te en tout cas na tika pena mbila la ngai toki kitoko elembi kitoko wana tango salilango omuni bimisa mafuta ozana besoin ya mafuta te wana nyama na nga kuna ya zamba antilope na nga ya zamba kuna na nzombo na nga ezotoka ngai na nga ezotoka na moto ngape koto nazo bongisaka déjà mosaka na ngai voilà nazwa ki penza mbila na nga nyonso na ba na kotika tambuma moko te na bande ko tuta na salela kilibuka mukeme na bi na zakuna te mosa za kana technique kolamba bae kolaka voilà na tout ça maka elembi ngabi bon et quoi kolekela kana baerete na tout mbila nga kitoko tuke na za ape fana mbila ya mosaka et tout parce que balamba ngo pe na eloko nyonso osepeli kolamba na yango voilà na tutaki mosaka na ngai mbila na nga bien mbila pe fo lemba bien mosaka pe fo lemba bien pour ceux qui lembi bien au mona ke mbila na yo ekobimisa mafuta en tout cas na saki penza so bomoni ke ba fleur na ngwana nyonso na e panzani après na combien étape na bongisa mosaka na nga voilà na bongisa mosaka na nga na mwa otied po otied pe ebimisa lisusu mbila makasi au moins mosaka no ekobima lisusu makasi penza mingi na lungule mbila na nga nyonso na ebite soki mbila so mosaka
ndenge ezalaki kaka kuna voilà po tokomaki na étape ya mosaka. Je crois biso nyonso toyebi ndenge tosalaka voilà na bandaki kobongisa mpe mbila na ngai très très bien na kokamola ngo po ekangama na nini nango wana te etikalaka na bataku nango kuna mpe ngai na ngai natali monike ngai na mpe komotoka pardon na bongisi mpe mbila na ngai nazwi mpe naleki na baloli ngai mpe ngai mpe esengaka elemba nazali mpe na besoin ngai nga elemba ngai mpe balamba yango ndenge olingi me kolamba bayekolaka nazwi na bongisi mpe ngai na ngai natiki yango na monto na minaki eta mpe nyama na ngai kuna natali ezotoka kitoko ngai bia efo etoka mpenza banyama nyonso bazala na kati mpo ezalaka solo ya nyama zamba ezalaka solo fo kotikango mpenza etoki na baloli yango natiki ngai bibotoka lisusu naye kotala ngai na ngai koto mpe nayomona ngai na ngai elembi voilà bomoni ke ngai échange ndenge totiaki bomoni ke mondenge elembi nakitisa ngai na ngai naye mpe kotala nyama na ngai zamba koto namonaki nyama na ngai zamba elembaki na baloli yango mwa moke namonaki ke nyama na ngai zamba elembaki njombo na ngai mpe ezalaki ya kolemba nakitisaki yango na moto po toleka na étape spéciale ezalaki totie mosaka na biso siko na moto il faut kotia na mbila na moto etuka en tout cas mtazape te beaucoup raté to na tie mosaka na moto na yozwa muscade na ngai na bongisaki na ai na ngai na mwamu wa ndambu na bongisaki na tutaki wana po nazaki nango besoin ntango na kosala mélange ya biloko na ngai voilà tozolamba ngai ya mosaka njombo na antilope ya kokauka donc nyama zamba nde tobengaka voilà nyama zamba ezalaki ebele oyo eza antilope voilà nabongisaki na tutaki mpenza baépice na ngai bien là nazalaki vraiment na besoin etutama kitoko en tout cas nayaki kozwa yango mpo na longoli yango na liboka nazalaki nango besoin en tout cas totala bavideo ntina suka tant totala ntina suka te en tout cas ezosalaka kitoko makasi te nyama na ngai mpe ya zamba na longolaki yango na tiango siko na mai ya malili mpo nabongisa yango très bien là faut kotia boye na mai ya malili mpo na mai ya moto kuna pardon ala respecte maloba koko ya biso te basa banga moto te wala moto akotuka na longoli nyama na ngai nyonso azamba mpenza na nzungo na tokisaki na te wana mpenza bosentir ke nyama eza lisusu na solo te voilà kolamba bayekolaka biso nyonso tozoyekola motaleki moninga na kolamba azate merci beaucoup pour la confiance merci pour na soutien merci pour na fidélité ozala toujours na Dada International TV voilà na kota mosaka na ngabe toke pesi mafuta ngabi bomoni mbila ngata mezaki ya kitoko na tutaki mpe kitoko bomoni mafuta tala mafudonde na abwe nata na tina ngaku na tena mafuta pika oyo nde mtesa biso ba chebededai kisa biso ba bien en tout cas on atali na monike ebeli bien na yozwa ngai na nga o déjà na bongisaki na tena musaka na nga o na taki na moto na taki yango eloko te na tia mosaka na ngelo kote kande na bongisa bino munde mafuta ezobima na ekozwa bepice na nga na bongisaki muscade na nga na tutaki yango wana na tie bepice na nga ba tomate ba ndembi na tutaki nyonso na tie yango wana na nini na moto na bepice na nga nyonso na tie na moto na sauce oyo ya na mosaka na nga utu chai na moto to ba ndembi bepice nyonso do totalaka betala ndenge de Jesus sa kitoko na ekozwa nyama na nga zamba una bongisa ki propre tani de na bongisa nyama na nga zamba na ekozwa nyonso nga binzambe na sopa boy po soupe na jamais na sopa malembe na tie yango na kata ngai ngena nga na bepice na nga oyo na bongisa ki en tout cas na bongisa bilo na nga très bien là en tout cas nazaki na confiance na eko balulango na mélanger yango bomoni ndenge ekomaki po ebela epesa goût ya kitoko epesa résultat ya malamu voilà tala na yozwa marinade na biso o to bongisa ki po na olamba na yango na chaki yango wana kande na chaki mwa mungu ndambo wana ya liboso pilipili na biso toujours au rendez-vous moi pima na biso et ratakate voilà en tout cas biloko esa qui mélange ya kitoko et bande déjà kopesa mpifo soki mpimbo ya bien ya kitoko en tout cas tala mafuta na biso ezaki déjà ya kokato zaki yango to zipaki après tant to zipi na ekotala boye nzambe na lola mon kondi Seigneur Josie bilo nange bande kotoka kitoko en tout cas et bande ki kosanga bi no bosangani te lelo libala bosembo boko sanga na kitoko
encore déjà na toxé dernier mananga et lembaki déjà na zaka na besoin sangana nanga ngena mosaka po mosaka pe il faut ebela bien mosaka so ebeli bien te elexali bumuza lokwa nguba voilà on a tel bleu on a na monique zo to ka kitoko na yo zo mwa munga muke na ba kisi kolamba ba e kolaka na ngablo ko pe eleka mungwa te voilà na baloli bilo na mafuta na ngape bozo mona ndenge zana en tout cas commentaire ko to chamingi zate o za ku video ba ko chaka be muta comprendre kamba mo mais loka ba mourir na ba mourir na nga cousine ba ba madada e to nga mo explication na lo bate poigne na ko tala lisusu biloko na nga ngo e bandi ko pesa penza kitoko tane mafuta mati to monique biloko penza soke zo la kane na loba kolie bandaka na misu to boy te kolia e banda kapenza na misu tala nde boko mona ke ezopesa pena goût misusu ezopesa couleur misusu ezopesa donc ezopesa ka bilengi na bilengi en tout cas openda karibu kumeza muta boya te okoboya ndenge nini boza ka chez Dada International bo continuer toujours kopesa biso confiance boko za la dessus te nyama nange sangana inanga na mosaka na ngana pilipili na ngai en tout cas nazaki vraiment très heureuse ya kozwa résultat en tout cas na sepela kinango vraiment makasi na ekotala boye ngabi nzambe na yo kitabilo na ngabilo na nga ebeli tala ndenge pesa ki résultat ya kitoko en tout cas toza toujours Citadin International tozo bongisaka toujours be lubu na ba sepe mtaza besoin e lubu alobi to kolambili to koma na moment oyo ezalaka mutu nyo fois pusana ba banda fina téléphone batiki ba banda ko sakana batiki ba balala ki ba lamuki pour to komi na moment préféré voilà oki koliango na makemba okoliango na kwanga oki koliango na fufu mais biso boyebi eloko to mingi boule nationale boule nationale wana ezanga kate en tout cas wana ezanga kate nde to bongisa kini en tout cas biloko na biso to bongisa biloko na biso epesa ki résultat ya malamu en tout cas karibu kumeza et la kisaka ke biso nyonso to pusana to lia kolia esalaka bien en santé merci na baboni na biso nyonso partout les compagnons de Dada International toujours ensemble les familles Bota oye babi 300K ça c'est fait et voilà félicitations à la patronne à Belgique en tout cas exemple à suivre ndeyo vraiment yango wana tozo continuer toujours tala biloko na biso zaki kitoko boule nationale mbuma ya kimia mbuma esengo ezanga kite bon appétit à vous kolamba ba ekulaka j'espère que ba maman ba mourir à cousine ce qui to meki to kozwa pe résultat oyo ezanango makasi mingi te na pesipe ba détail nyonso nakati ya vidéo merci Anthony Salama pour na image kitoko oyo zo la kabiso en tout cas merci bisous bye.